miso na yo lokola na esengo na ntango nakobuka mpe lokola bato bakosepela bongo biloko bimozami nakobuka mpe lokola bato bakosepela bongo biloko bimozami. Mwana botameli biso mwana mobali apesa meli biso bokonzi ekozala likolo na libeka na ye. Amen. Salomo 1. Nazali na esengo ya makasi. Tonyokamaki mingi na maladi ya miso. Bapesaki bakombo n'importe nyonso nalobaki kokipe te totalelaka Nzambe ndenge tozosola chaque jour na basali tokende mpe 14e epa prophète alobi otiaka J esali makambo ya minene bandeko na ngai. J oyo bato mosusu baneglijaka yango nga na okotia J te. Likambo oyo nalobi bandeko na ngai na ngai moko nandimaki te. Okay? Ndeko moko akutani na biso amulika nde totambolaka na mama nzela tozosimbana kokatisa pasi kozonga bopasi azaki na transport aloyi okitisa ngai natana bandeko na ngai likambo nini wana bazote akiti na papa Janine obisa mopapa toketi na ndako na ye ayambi biso alobi naza na rendez-vous quelque part, photo kuta na bino kuna place wana. Ça va problème ezali. Tokei. Avant tokende toyeko na bandeko balobi nzela ezaki. Nzela eza malamu bokende. Tokende ti lisusu na 14e rue prophète pe alobi bokende nzela eza malamu. Tokende tosa station te tokei pe tokomi kuna bandeko. Bato batiaka temu na biloba. Eza mawa mingi batelemeli pe batelemeli ya bandeko balingaka kota moninga bozoseka moninga eza pasi tokomi bayambi biso na numéro 1 directeur général papa likambo nini eza sekretant biso na bino tokutani koyebisa moto mosusu te bapesi biso rendez-vous le 23 toke tolali le 24 na tongo bandeko. Pas même seconde. Papa Jazalé pe ozala kozala malade na tobimaki. Après le 25 balongoli mama bandi. Mama agangi alobi na moni miso na ngai ezoni ndenge ezalaki. Balobi koganga te ifo tozongisa matondo epai ya Nzambe na eglize liloba po grâce ya liloba epai ya prophète na basali na ye yango moni obikisami. Amen libota. Amen libota na salongo. Premièrement na kumsa moni na Nzambe. Nzambe ya prophète onde Nzambe ya liloba onde na zobate libota na ngai. Na ba mupepe nyonso surtout Nzambe azobate la. Koto musala Nzambe vraiment azosala. Na koloba ya disela ta 5 ans passé. Nazaki na ba relation na ngai ba cliente oyo nasalela misala peut-être vraiment bitumba mais message à ba sala Nzambe ezalaki que non na banga te l'un des jours Nzambe moko a repoussa bango bébé nanga parce que ba koma vraiment musika nasalaki effort na kibomoto doye na moko na la tsabato wana mais ezalaki pamba mais na bolinga liloba à travers tout ça maye o kola zotal à travers basali naye kolo yemo kwa iba ko pusa batwana apusa na vraiment pembe ba komi ko benga ba komi loba ke non ingénieur ba kisa biso tout ça c'est là vraiment fier mingi amel libota. Deuxième témoignage nazo kumisa monena Nzambe oyo Nzambe asale biso na katikati ya libota ya salongo amel libota. To kanisa ki garantie le jour to kanisa garantie aux ayap na zaipe na délégation pour tout monde na Nzambe
total c'est par rapport à projet moto salaki mais nakomaki nakangaki muno nangate na bai papa cha libota salongo na losambu to kangisi garantie mais tozoluka esika ezomona na te biso toluka esika de futela mais papa zana na calcul mosusu papa ebisi ngai libota salongo binsum espace bien reçoit ya otie église espace tikaka ya mikie mais lo moko au prophète a couché sur libota salongo bolingo abi tozana rondima na mois de mars aosombela biso lubango ndenga salaki pona libota banda l'idée akosala pe pona libota salongo. Alors comme tes papa la discussion o alobaki asa papa malamu pe o a respecter la parole na ye mois de mars et silalité papa honoré maloba na ye asombela biso esika que salongo eza église ya yambo ezaki église oyo tokokaki kozanga esika te. Mais papa a souvenir na biso alaki so bolingo wana na kosenga ke Nzambe à travers Moumé à travers prophète Konde nenga alaki so bolingo ya osonga la biso esika acha libota salon na losambo tozaba technicien to sala plan ya kotonga oyo ata to kotonga mega church to tonga ndia moko na église à Salomo parce que eza église à liboso amel libota to utalufu vendredi to yé to komina toleki mbanza ngungu tobimaki santu bepine toboki pina réserve mpepesili pina en place et toboki tosala na virage côté pe ba criminel tosala ndenge ni batia bisinga te zalaka kimia yotika na mutuka na bakilia ngala bimiki santu na bongisa bapine ainsi ça va problème te ngai na tika na sima mutuka akengela mutuka bakinyoso bakilia tosala bango bakemu panzi bakio bomba balali ya ulala balali ya masolo bazosola ngape na télé na surveiller mutuka na biloko tala kabwe mutu moya na sima nanga masa bonsoir boni bien yo vani boende na c'était na kengela mutuka tellement to na virage ba mitu ande zo bima na check 4x4 a musuka mibi bakoya ba bini ba ibi biloko bato donc perte ezala biso o te toke kuna kote ba bazali na c'était so na ke kuna a to ba mboko eza bien te ba iba biloko bato parce que biso ne toza problème o te toke kaka na c'était asinga soki ozoboya talanga baliko talanga eka na baluki boina tale boy bien arme nduki pena do aka pena na bina babomela ba nyama boite na dutete eloko te na kosolite eloko te kama lembe malem aitsinga yo vanda boy bino miso vanda boy na pena vani mpanzi ba ba vani mpanzi bani obeta ba chef na bango esi bango awa pa na nga ezala kobika to kokufa. Donc, si on a faut respecter on a l'eau. Ce que tu ressens, c'est que vous avez un téléphone, bon, chaînette, nous avons un panzi. On a un téléphone en poche, un bongo. Nous avons un bouger, ça un panzi. Ah, on a dit, ah, Nzambe sunanga kanisa na atana misana sana église, atana musique on a bête à musique église, kanisa ngai. Na komo manzembo sunanga kolona ba pasi nanga. So, mais moi, je suis allé penser à bisinga te platini yoko lobate bakoboma yo ne c'était maman ngai na banga na ngate me na banga na ndebino popino ba basi ba koya jole bino donc isala mabe donc ceci na ngeza ba botolaka o bango ba ozwa mais batika bino ça va problème te na jui téléphone na kundi na se na te wana musona bisinga masayo za nani ne c'était na nelo te na kana mbongo na poche ngate pesaka mbongo yo vana no ka mpazi mais yo ba kosimbo te ba osalo pe lo te. Mais c'est ça, va dans une bongo na pesi. Baba ni ko beta batu. Ba beta batu, ba boto ba mbongo. Ngasko so azana posa ya osenga nga ayaka masa. Otika sune lo ne c'était. Na tika sune lo te contrôler nga. Habiter yo na simba ote. Mais yo zalaka wana. O chauffeur yo na ye chauffeur aye ba kanyi patiti. Ba contrôler ba boto le bilo ba esili. Ba esibiso to pesi no 10 minutes. Bota pine, bokene ba boto na ba torche to bota pine mo lili bo mona te eloko te. Bokene ba mitu kezo leka. Tu as pu pinana, tu as mis qui sang, tu as pu musu, tu l'oué, tu y es, tu comme na arrêt courant, tu comme na arrêt courant place ça, tu télémi embouteillage là, la télé na zala la kata mutu kana lali na raisonner ah mbongo na ngai fala futa pale bana boy na sala sunde ni mbongo ngo eke charge ko tu téléphone na kunda na sama bele na bimina mutuka na sima mutuka na télémi na raisonner ka mbongo ah pas vraiment la scène peut la perte
banda na uti lufuti koto na sali perte mo nyonso eke a problème te na zona ngambo vraiment quelques minutes car moi uti likolo zo qui te sala manœuvre ndeko amen bota mutuka na kandenye atelemi na volant donc nanga na zala na sima mutuka na kati ya mutuka na biso aepena zwinga lokota ngai na bi nzambe kana gishasa ngam na komi na ndako na porte ya ndako na yosala accident natali chauffeur ana natali baba yo bobeta na c'était bobeta ete botika e ote na c'était botika e soki bobeti to ya perdre raison botiki ka bongo na sendeko na sala pelo te netika nzambe wa prophète Konde asunga pe ngai malgré makele bimi na zoki mais na okufa te ponga na confiance na la sire pa nzambe na ngali loba asinga osama na loba na c'était na sama na loba na beta musique na salongo asinga ça va problème te zana benga patron na ye patron bisi Jonathan yo c'est l'accident ça va qui peut makambu na yo kokocha ngati so ba kayo ba ki na yo ngako kokocha ngati bo benga nga suti nese ndeko ko banga te nzambo wa prophète Konde akosunga kobimela e place azali akoya toke hôpital te na osas mais c'est toke hôpital sonde ozotika nga boy bana 9h ti 12h makilo zobima so solution itozo te toke kaka continue mutuka ala na si parti tete ngate okende nga na ketika mutuka na zo ala na bino ça va problème te toke hôpital ala ba traiter moi ba pote za na likolo iso sila ka te makila donc oza de kantina makile zobima nzela mobima mutuka tokotaki etondi na makila lokwa amai asinga te ko banga te ko lenga te ko HTPT zalaka kimia na c'était ngala kimia munora nzembo asunga nga nkolo soki esili ebandela toke hôpital ana quelques minutes boye ye kolo mutuka abengisiko ba boyfriend na ye baza ba docteur te ko ma place boye mutuka etuti mutu ndeni ye chauffeur na fala benga biso toza ya benyo ndeni ayo bibala wa ntango ye kotiana batalinga eza ndeni te fu basala opération ndeni futo kotana radio total ko libuka iso te bukani te po makilezo bima eza cantine pena do mutu akokufa na minute akokufa tuzipeana toki hôpital tokoti radio bamoni te ko leza buka abi nzambe sunga ngai soko tiki ngai ba oseka ngai toti pena mutu kana toke kolo mutu kana pe abenya bite bosala ba dépense nyonso nga na osani na robinisa mbongo mais ngai banda kaka Jonathan benyi ngai ke mutu kane tuti na kimia te na mona ba image mo zo binya bimel boso ya bien te Jonathan tulinga yo obi osana na loba so patron nga abi azomona image ya bien te pona yo osali ne c'était kaka nzambe na biso ki nzambe nga na sambe la prophète Konde a rebondela ngai toki hôpital ba sali opération to sali moi 2 jours 2 semaines bazoya te après 3e semaine avocat yo ubima abisinga to la te pona yo to mona papa mo boye azo ubimela biso eso bino bozo vanda de bongo muto botiki na hôpital azade ngeni yango solution na biso ni to ye awa to yo ubikisa yo to yo biso na hôpital amen libota amen Seigneur d'abord premièrement l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique merci na ndenge oyeko kanisa su libota na oya salongo 1 ozoli biso esika pona koloba prophète Konde Paul Dominique ezali prophétie tango siège ezaki na Lushiku prophète Saint Seine ya suka to sala ngo na kati ya Lushiku numéro 20 te to sala ngo na ngambu o lelo to zwi lopango ezaki na lopango ya Servette prophète abi Lushiku ko mukie ndenge bat bayikani tokokoka te kosala Sainte Seine na kati ya Lushiku numéro 20 esengeli na biso tosenga epai ya Servette place azovanda lokwa lopango neza munene tosenga tosala Sainte Seine kuna bandeko tosololaki na Servette andimaki apesaki espace po tosala Sainte Seine bandeko Lushiku tofete 3 Sainte Seine na kati ya liloba na Nzambe 3e Sainte Seine na biso ya suka ezalaki na lopango ya Servette tosalaki na Lushiku numéro 20 te mais tosalaki yango en face ya Lushiku numéro 20 pe moto na Nzambe salongo 1 tobimi na Lushiku toye na mboma mais ezalaki suwe na yo lobaki un jour na kozana sengo soki salongo ezu esika na yango mais kolo ayokaka yo moto na Nzambe
pe lelo yo tozongi kaka na lushiko na ngambu oyo tosalaka sentene ya suka pe ya ngambu wana nde yango lelo salongo ezwi esika. Amen libota. Vendredi ya suka po siège elongwa na lushiko ekende na limete na 12e rue. Moto na nzambe tango opesi biso lipamboli olobi mutu nyonso aleka apesa nga mbote. Bandeko tozalaki koleka mutu nyonso azopesa moto na nzambe mbote. Ezalaki mbote ya suka mpona kokabwana siège ekende na limete epai ya Sœur Adole. Moto na nzambe tango nga nakei napesi ye mbote alobi azalaki na maloba azalaki koloba na moko alobi mama Umba kolanda ngai te bisika na okende yo tikala na salongo lipamboli na yo ekokita na salongo. Amen libota. Bandeko foto yo kaka o moto na nzambe alobaka foto yo kaka tango moto na nzambe alobi bongo na leki na vandi siège eke na limete. Bandeko biso totikali na salongo totikalaki libota muke toke toyebise toyebi moto na nzambe bato nyonso bakei salongo elali totikali muke alobi bo regrete te naza na bino elongo bokoyikana pe kombo salongo ekolongwa na mutu na nga ata mukolo moko te. Vraiment salongo lelo ezwi esika pe biso lelo tozokoba kaka na kati ya salongo. Amen libota. Pe oyo alobaki tozomona ngo ezokokisama ndenge abimisaki makoki na ye alobi apambolaki biso deja moto ya moto atambola na mobango na nzambe yawe nzambe asala likolo na se akomimonisa kati na bomoi na biso na mosuni tokozwa pe tokosunga tokotonga pe alobaki Petro Kongo eza ndako na tata na yambo numero 1 me moto na nzambe oyo biso pe tokosala yo moko yebi nzambe ayebaka na kobatela ayeba na kopesa biso makasi pe kimia. Amen libota. Ya suka nazosenga merci na basali pe babundi mpona biso babundi pe po tozwa esika talaka bato nakoya bakuti lopango etekami eza osala biso pasi so natali basali netumbelo nzambe pourquoi kaka na epoka baumbu na nzambe oyo nde baye kokutana na makambo oyo me nzambe aza na mission na ye asalaka epa baumbu na ye na bando oyebisa basali bosupporte kaka bomemela biso pe lolenge bozomemela biso kaka na biso na bino tozala kaka main morale nzambe asala likolo na se akoyeba na korésoudre basolution na biso lelo oyo arésoudre ta résoudre te kolo ayokeli biso mawa tozwi esika. Amen libota. Merci na l'homme de Dieu prophète Konde Paul Dominique. Amen. nayekumisa nzambe oyo asala kati na ngai nabalaka depuis 2000 ans obote eza te natamboli bopital nyonso solution ezalaki te naye omona l'homme de Dieu na 2003 na 2003 ayebisi nga melaka agi nzambe aosala opesa bana navandi nandi komela ji nameli ti toyekoma 2007 nazongeli lisusu nabi l'homme de Dieu ekobota ezoyaka te 7 ans yango ayebisi nga tika kolia misuni okokoka nga lobi na kokoka naye nayebisa frère nga bita na wuti palo mabito melaji me natika misuni nzambe opesa biso bana toye kovanda ti tokomi su na 2008 na ke déranger ayebisi ngai ti tokoma 2010 soko boti te loba ngai nazali motindami ya nzambe te nandimika amen nazwi ji ya kokotina bimi kaka nde l'homme de Dieu alobaki ekokisama eka bongo mwana nga liboso na boti na 2010 maloba l'homme de Dieu ekokisamaki bongo à travers ji na ye oyo mowumbu na ye apesaki ye. Amen libota. nakokota nakotaki liloba nazalaki kaka na mwana moko yango bomonaki kare ezalaka makasi nami José na Sabrina aoke na mokili basalaki nazalaka na mwana moko wana me kokota na wana koti na kati ya liloba moto na nzambe ayebisaki ngai bizala na kondima na nsima na mwana oyo bana baza ebele na nsima wana. Amen libota. mela kaka ji ya petrole nzambe akosala nabandi komela baji na meli ndenge kaka molimo epemaki ekokisami na boti mwana ya mibale
Tant na boti mwana na mi balé bitumbe bandi. Mwana komi ka na 3 mois ba fièvre. Tokena papa na ba na hôpital ba timu na pharmacie to soma ba kisi ba lobi o ezarati. Il faut bokende na ye ba pasola bokende pa mama moko boye akataka po bakata erati wana. Tant tokomi na ndako na yebisi frère na lobi tokokende na mwana esika moko te. Mama moko taza na nguya koleka liloba ya Nzambe. Bomo ya mwana nanga eza na maboko ya mama wana te. Eza na maboko ya Nzambe. Amen libota. Amen. Tozongi tofandi, wana tozepa na biso tofandi. Nazolongola bilamba na singa frère amemi mwana. Mwana esika afandaki wana mwana kei. Papa na bango aye na ye lobi yo loko yoka te. Mwana yoyo asi akei. Na zui mwana. Na koti na mwana na kata shamba. Mwana zo bouger te eloko te. Amen libota. Amen. Na koti na mwana na kata shamba. Na bandi baloyembo. Papa na biso sika zaki libanda abandi ko gangela frère. Kende ko zo mwana no kende na hôpital. Ba église na bina pamba wana. Kende ko zo mwana kende na hôpital. Na tali na kati ya mulangi ya ji na zalaki na jite. Na tali na franco mwa mukeka ke zalaki na zu na temai. Ta na temai na zu na pesi mwana kosoli. Amen libota. Amen. Papa na biso sika zaki abi yango église on pena seke pena ba église na bina ngo za ya solo. Mwana kosoli, mwana sengi libele ameli, mwana bali komela libele, to bimi na ye libanda, papa azokamwa. Ye papa na azaki so ayeka akenge na porte bakimi, akenge na porte ya kimi. Mais Nzambe ya prophète Konde asala à travers J, mwana wana zonga ti lelo azali. Amen libota. Amen. Na boti ya mibale, tana yeko bota ya misatu. Na ke na hôpital na sali 7 jours na hôpital avant na bota. Pasi ya robota na keneki na ona zaki na 7. Ya na komi na hôpital pasi sila. Balobi na nga awa il faut ka basalo opération ngai ba sala opération te. Na bengi basali balobi ba ko sala opération to ko bota normal. Na fandi na kati église hôpital wana 7 jours. Mukolo kaka 7e jour ezoko kana yo kaka mosali moko abenga na téléphone Sergeant. Amen ngabi amen mos abi na nga ozobanga ngabi te na obanga te. Alobi kaka lelo mwana wana azobotama. Ozana ji ngana bina sana ji. Zwa ji wana pakola yango nzoto mobimba. Tangu poko bota. Eloko liboso ko pesa mwana na fo pesa libele pesa ji. Amen libota. Amen. Kaka ndenge molimo epema diko kitaka na okita na mbetu boda ba 6h pasa ko bote bandi. Na koti na boti. Tangu kaka na boti bona bini na osenga bo pesa nga mwana. Na zui mwana na ye ba yeba pesa nga mwana mbala mwana bandi ko melisa mwana ji. Amen libota. Na melisi mwana ji, na melisi ji, na pakoli nzoto mobimba. Oyebi na komi ko mona sikoyo makam na kati hôpital. To lali na mwana boye, mwana lali pembeni nga na lali. Nazo ba 17h. Nazo mona ke nga na lali boye, mwana lali pembeni na nga. Na mone mutu moko akoti siko nazo mona ekota likolo te lokwa na tsai mutu na sebo. Na mona ka suka awa na liputa. Ji na tsaki pembeni na mwana. Na sina pakola ki epe. Na oki mama na zo ebisanga lobi yo kasi mwana aza mwana nao. Mwana aza mwana na yo te okozwa ye te okokende na ye te. Amen libota. Amen. Ngana yebisi ye azali mwana na ngai. Na kobima na ye pe na hôpital oyo na kokende na ye. Na donc na oka lokwa nzoto bobime kotinga crampe. 17h bat bazo solola. Na ganga au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo ya prophète Konde. Mama na pumbwa abimi na fenêtre. Amen. Na yeko benga basali balobi kaka ndongo moni wana bobima na hôpital. Bazo beta mwana na ndenge moko sakana te. Surtout ndongo pakoli eji ndongo melisi eji. Azalaki mutazala te. Mais jio melisi e na ko pakola so pakola bako tika bino te. To bimi to komi na ndako pasi na pasi. Mwana banda botama 2 ans. Alelaka kaka alelaka to tamboli ba hôpital nyos. To tamboli ba hôpital nyos. To ko suka pa prophète. Prophète alobi bomi tungisa sute. Nzamba ko sala bomelisa ye kaka ji. Bo pakolaka ye kaka ji. Nzamba ko sala mwana ya kotambola akozala pe na vie akokufa te. Amen libota. Amen. Kaka ndenge l'homme alobaki. Tozongi na ndako mwana na so otali ye boye olobi ke oyo tongo ekotandela ete ngabi te. Songa na landi mwana ngala okota libulu yenda otikala. Ndenge kama malobese pe make pa l'homme kaka ji na lipamboli. Amen. Nzamba sunga, mwana tamboli, mwana lobi, mwana koti na classe,
yango na kokumisa monene nzamba liloba amen. Nazo telema lelo mpo nalakisa monene ya liloba kati na biso nyonso. Vraiment prophète aza nzambe kati na biso. Po nanu tomoni penza makambo te me baoyo bamoni bazotatola. Nazotatola mpo na J. Batu mingi bazokanisa peut-être J eza biloko nini, mai nini, bazo qualifier J na basanse ebele. Mais J eza produit oyo nzamba pesi na kati na l'homme po ete ebikisa mokili mobimba. Na baoyo nyonso bakondimela yango bakobika. J esali nini litatola ya liboso. Nazalaki na mwana na ngai ya mobali aza na 5e primaire. Mwana wana belaki, mwana aloba lisusu te, mwana solo ya mutu akokufa, solo ya ebembe na ndako na nga. Tokomi na mwana epa l'homme alobi, basi bakeye na mwana musika. Tozongi na papa, tolobi sikoyo bakeye na mwana tokosala nini? Papa alobi ngai kaka epa l'homme, soki akufela na maboko na ye. Tozongi batindi biso na hôpital bongo etikalaki ya transport. Tobengi l'homme. Batali mwana bakomeli biso bakisi. Alobi ata bozana mbongo te nkolo akosala. Bandeko. Tokomi na réception. Mwana telemaka te. Soki bokoti na mwana na bis, batu nyonso bazotala bino. Mwana azolenga. Mwana vraiment agité kaka. Papa asimbi makolo ngai na simbi mutu. Kaka bongo. Papa soki ake église ayebisi ngai yo pe tala ye nani. Ngai abinga pe na ke église. Totiki kaka na bandeko na ye. Kaka bongo ti tango toyi kokoma na Madail batelemisi mwana balobi tambola biso tolobi mwana azotambola te. Alobi botika ye. Totiki mwana atikaka pa ya liboso tosimbi mwana. Tokeye na docteur akomi bakisi. Kisi ya liboso na Madail totuni 100 francs. Tolobi heureusement tozwi 100 francs tosombi kisi. Tobimi tokomi na Pascal totuni bakisi. Kisi oyo tosombaki na Madail 100 francs tokomi na Pascal 3700. Tolobi nzamba asali deja. Nzamba prophète konda kotika biso te. Biso tokiti ndako. Chaque fois mama safala tindela biso J. Bomelisa mwana wana J. Mwana melaka J chaque jour. Mwana malobe ezalaki na monoko te malobe zongi. Mwana kotelema ezalaki te. Mwana bandi kotelema po J tozocha na mai tozomelisa ye. Tozocha na mai azo sokola. Tozopakola ye na J. Tozomelisa ye J presque chaque jour. Lelo mwana ngai akomi grand garçon abika grâce ya prophète Konde. Grâce ya J na prophète Lipamboli lelo mwana aza vivant asilisi na économie na campus. Yango nazokomisa nzambe. J ezali produit oyo nzambe apesi kati na l'homme de Dieu poete ebikisa biso. Ekobikisa mutu nyonso oyo aza na kondima nango. Okobika soko oza na kondima. Tomelaka J ekoboma mutu te. J ezobikisa biso. Amen libota. Bandeko témoignage ezebele mina kokata. Bandeko misala minene oyo lilobe ezosalela biso tobombaka te bongi totatolaka yango. Na otémoigner po na mwana ngai ya liboso. Bandeko mwana pe aye kobala. Mwana bali vraiment esengo. Mwana ke na ndako na ye. Mwana komi na mokumba. Mokumba 4 mois bandeko. Mwana ke na place bandako kolanda kilo. Mwana koti échographie. Balobi bazomona masse. Baomona mwana te. Mwana ye na kolela. Ngabi ya ozolela po na nini? Kolela te. Yaka tokende kolela na 14e. Bandeko tokende pa l'homme de Dieu. Papa lobi kaka amelaji ya kokoti. Bosa na kondima lipamboli amelaji akobota. Mwana toyena nzela mwana bikasi mama. Na yebisa mobali. Ngabi ko yebisa mobali te. Mas wana ekobaluke kokoma mwana na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Elongo na J. Mwana mas wana ekokoma mwana. Bandeko. Tokobi mwana zoko baka lipamboli J. Bakotiela pe bébé offrande. Azotiela ye offrande. Bandeko ti mwana ekokenda kilo boye. Akote échographie mususu bébé.
ekomi ata bango kuna ekamwisi bango. Masoto bandai komona ekomi mwana kobiti mwana ekobota. Bandeko lelo yo nazala bakoko misatu na grâce ya liloba oyo aji oyo bazoko chola baji oyo bazoloba n'importe quoi. Ji ezobikisa, ji ezosalela biso makambo ya minene. Mwana ngai ekolala boye ba eko amoni batu batelemi bazoloba na ye yo mukolo mulangi na yo wana ekolongwa pembeni nde mukolo tokozwa yo mulangi wana nini ji. Bandeko ngai yo na telemi awa na salaki AVC. Bandeko la ngai AVC wana mingi bakoti mabele na AVC. Bandeko na sali AVC facial ezalaki pe dimanche ngai bi nsambe ya konde. Nzambe oyo na salelaka papa kotala mabe na ngai te. Nzambe bikisa ngai. Bandeko na zwi mulangi ya ji na meli na pakoli na yaki kaki église. Ngabi tala charge tala ta makolo na nga na zikaka chaque dimanche pona kolambela basali na yo. Nzambe koyekisanga pasi te koyekisanga soni te na miso banguna. Bandeko na yaki église basali e bamoni e pemaki. Bandeko batindinga na hôpital batindinga pa l'homme de Dieu na meliji na landi traitement. Bandeko lilobe peka muto hôpital te. Soki maladi za hôpital l'homme de Dieu koloba kendo hôpital salisa na ji. Bandeko ngale loyo na biki ekamwisi ata bato ebele eza na quartier du place nazali AVC ya 2 semaines ezalaki grave mais na biki grâce ya lipamboli na ji yango. Bandeko vraiment to simba église oyo to kanga matoi to landa mupepe ya kaina te oyo ezoloba n'importe quoi to simba ji oyo Nzambe achaki kati ya l'homme de Dieu. Amen. Bato batambola kina oli bamoni pole monene ba oyo babanda kina mukili na molili na fa orengeli bangwe polisi libota babanda kina mukili na molili na fa orengeli bangwe polisi libota. Liboso na yo lokola na esengo na nakobuka pe lokola bato bakosepela.